Demer Nyangi. Nana ndimaki Demer Nyangi aokoma kofinga. Bon, nga nayebaki na ngaya. Nayebaki ki titre ya kimwana malamu wana. Bayaki nango kaka. Po titre ya kimwana malamu wana. Bayebaki ba profiter nango na komba Karine Mokonzi la Baronne. Mais siko Demer Nyangi abimisi o azalaka. Natala bandi kuna émission Christian Shoga ayoki ke Demer afinga kisai alobeli. Natala kuna Tendresse Dibinda alobeli. Natala kote mususu koto Demer Nyangi ozoluka makambo na kanisa balobino kutufo bando limwa ke oza na buto moko soki libanga ba ninja ofinika we pa olimwe. Demer omoni ki bien adike changwa mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabo. Bandeko, soki botali ba Demer oyo, botali bato ebele babimi na YouTube, na bakoko na biso oba na TikTok, ate ya mikolo ate ya bana mike, o bazo popula tu. Botali siko équipe nationale, banda e banda, tisuka, na modèle te popula. So botali malamu, Demer na bato équipe nationale, banani baza bien éduqué. Ban équipe nationale. Demer tango banda kiawa, yoka fier. Oh le ketchou, c'est mon ami, collègue nanga ya classe totanga na ye. Kombone le ketchou te kevi panda. Garçon mo mayele. Na ebite koma sangana na batuana. Koma zala na Karine Mokonzi. Abebi se éducation yo sa joie. Siko le ketchou saka wana. Makambutu le ketchou sala banda bimane internet tina mukola lelo. Demer olaksiki mal éduqué na yo. Kaka na moins de 2 mois. Et l'équipe makambutu le ketchou sala. Pour le ketchou tiaza en équipe nationale. Ata classe na ezala soin. Ata jeton na ezala soin. Mais yo, Demer Nyangi, omona ki le ketchou neti, abeba babebi siye. Nzoka le ketchou, aza mayele, ndengo lobaki. Pasaleli mayele na ye, pe la baronne Karine Mokonzi a bénir. Les ketchou sa patron. Yo bimisi ba français aussi si français nyos. Aussi c'est français for Congo. For Africa. Ba français modèle tout. Les ketchou so betaka lingala. Au contraire, et stratégie mikolo yo, yena Fivet Mayemba. Ba baby c'est so français. Mazo dondo kaka. TikTok zo panza. Masali makambo yo salite. Ba moni yo pire des impolis koleka ba impoli. Ba moni yo kutu impoli gate. Yo penza ba moni yo mal éduqué.
éducation soit pas parent na yango wana epimi éducation na mabe nga natali makambo oyo sali te nazo condamné par rapport ya bato bazoloba no po Christian Shoga alobi na yo yoke touché sai au popoli est-ce que sai alobaka ba bêtise sai afinga bato rien sai makambo balobaka penza makambo très bien ba sai ba président Ansu Luzolo landa ba discours na bango landa elobeli na bango tanga balobaka ba makambo sérieux okomona balobango très bien baza ba bien éduqué bayebi koloba pe balobaka bien siko yo président sai asali yo nini okende kofinga iko manke ye batelemelo bongo balobi okomande mukala ya belle vie pale kingi fali popa kutu olobaki ozalaki mukala te siko ndimi okoma mukala ya belle vie siko soko mukala ya belle vie okobénéficie na nini po bakovo d'or bazalaka na belle vie basalaka bémission na bango badefandaka mpe belle vie me na modele na bango ya bien kovo d'or abetaka bavie ebele kovo d'or banda kosala bémission na ye na site na ye abetaka bamission bavie ebele akotisaka mbongo ya kitoko aza bien payé par YouTube kovo d'or alobaka ne mpe na français te oui nga alandaka bémission na ye mpe na kontrolaka bavio na ye sikoyo Demer Niangi oyo yaki olakisaki oye na éducation bien omoni olakisaki éducation bien te opratikaki kofonde kosalela éducation bien po obima contre Karine mokonzi na baronne okoka kosalela ye bémission pendant 8 mois ozwa babone po ozwa babone na komba Karine yo moko lobamu mpe tobanda kolanda yango direct oza komona babando futa yo na komba Karine olobango mpe toza kolanda toza komona okekinga kati na komba Karine mpe toza kolanda toza komona okomi kuna comme bien éduqué oposali sikoyo na kinga kati bamoni yo siko fo lakisa face na yo soko oza bien éduqué to mal éduqué po awa na YouTube bato baza mal éduqué comportement ba mal éduqué ya banti valeur bazo resir mpe bazo kende mpe so bake kingakati te kingakati mpe bakende tembo ken piana akenda leke tsukako oloba ye pakenda akenda we leke tsupa kenda me ken piana akenda akangama mpe foto na mamadi mama lelo mpe ozomona Manique de John na première dame ekomi na sango abengisi Manique na émission na ye est-ce que soki Manique akutanaki na première dame te sango aninga kobengisa Manique aninga kobengisa nde Saratola Saratola mpe na yo Saratola aza mpe kaka mal éduqué omoni awa na internet ifalo yakaka ndenge ozalaki olobi nga Demer naza mal éduqué
naye kosala rando na bamaledike mosusu esili bana TikTok bakipaka te maledike ekotake maledike alobi mpe aza maledike contrat mpe ezoya ntango bazopesa contrat balobi na ye tika kopupula andimi lobi nango bapupoli oye koloba nesusu alobi contrat kaka ekendeke bongo na maledike ntango mosusu na kochange mokolo na kobala contrat continue mokolo mpa kobala aozaneka maledike na mobali nete internet neti merveille oui alobaki ntango mobali na koya atiki akotika te papa ne kuta aza pembeni na ye azopopola bandeko ne pembeni bavandi ya tie mokambeli na mopanzi azopopola mobali ne mpe kuna na tinisa azobetile maboko yoka nti moko baza ndako moko atiki non eza kope na ye yo mpe ofali oya bongo de mer olobi ke eza kope na nga nazaka na nga maledike nakoko manke sai nakoko manke président Ansel Zolo président Mike Ladiches voire même oza capable ya komanke na président Masumu bon lokola mpe komone Masumu okomemana Masumu mbala moko ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amayandashe donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amayandashe donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amayandashe donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.